Mbote na bandeko nyonso tu oyo boza kotalanga na tango mbote na miso tu bayebolika mama Elia Nitu mbote na bino nyonso tu bosepela kotala émission on asalaka bino ya papa pour le mariage na lobaka bien que émission na biso ezalaka pona kobebisa te mais émission na biso ezalaka pona kobongisa émission na biso eza émission mo ya famille voilà pourquoi na lobaka allo bonjour bana bobenga ba mama bobenga ba papa émission na biso yango ebandi papa pour le mariage ensemble suivant maman Elia Nitu Bonne nuit, est-ce que vous allez bien? Ceux qui vous allez bien, faites-moi savoir que vous allez bien. Vous allez commentaire, ne bon message parce que ngala bino to sur la carte commentaire. À part bato ba benga ngana ba WhatsApp na téléphone, mais to sur la mi na ba commentaire na CP la rapé, to sur la ba commentaire. Alors na singi ba commentaire na bino, faites-moi savoir si vous allez bien. Ceux qui vous allez bien, vraiment Nzambe ya bolingo, Nzambe ya mawaza na bino abatela bino. Na ko senga na une minute de silence parce que za na bande ko belé batiki biso to le kana moment moko difficile. Eza pe na ndeko na biso frère ya pasteur na biso Moïse Mbie ye patika biso ana mboka France. Alors pour na bande ko na biso so baza ko tika biso partout dans le monde entier na 5 à 1 minute de silence avant to ko bana masolo na biso. Merci na bino surtout bande ko ngai ngana za kana sengo soki na ekokuta na bino ko so na bino yango nde vi na ngai yango nde sepelsanga tango na ka liboso na bino bande ko nanga pona ko so na bino esala nga vraiment malamu esala nga sengo parce que na yebi ki bo disposer ata na bino bo defsanga misu na bino pona otalanga bato na bino pona oyoka nga yango nde saka esengo ya motema nanga en tout cas merci beaucoup ndenga na lobra na bino ka ke mama Elia Nitu nga na prêcher je ne prêche pas la haine moi je prêche l'amour moi je prêche la joie na prêcher na ngai NT parce que nga naza monta NT toza na mois d'avril eza na mois ya résurrection ya Jésus-Christ de Nazareth Yesu Masia o asopaki makila na ye pona biso apesa ki bo moyi na ye pona biso alors lelo toza dimanche Pâques yo na baki te na so na bandeko na nga ndenge na mesa ko so na bino mais na mkola Pâques lelo na sepela ki so na so na bino pe un peu différemment ndenge to so la ka d'habitude so na bi un peu différemment ezali parce que boyebi ke ndenge tozalaka biso surtout tozana ba famille mutu na mutu na famille na esika auta mais loko esangisa biso nyo surtout c'est l'amour du Christ bolingo ya Masia nde esangisa biso nyo surtout esangisi mungala esangisi mukongo esangisi français esangisi anglais esangisi américain biso surtout comment kolinga na bongo pona bolingo parce que Yesu alobi na biso que aimez-vous les uns les autres supportez-vous les uns et les autres voilà pourquoi nyonso na lobaki nga na prêchaka NT mais nga na prêchaka nde bolingo yango na sengi mo nyonso to akotala video na nga oyo soko moni ke sepeli si o partager na bandeko mosusu o na bebi mama Elia Nitu te atape o bayebi pasteur mosusu ya na bato mosusu s'abonner ma file na cloche te parce que soki émission ko to mona a mona ta ko mo benga mama Elia tinela nga na WhatsApp alors bo meka pe na kotinela pe bandeko mosusu bako akotala émission na moto azotala nga o ayebi te na za mama Elia Nitu na saka ba émission sur le mariage mais j'ai aussi un autre travail service traiteur de décoration la Providence moi je travaille dans l'événementiel si vous avez besoin de mariage baptême anniversaire ou contactez nga na 06 15 31 69 90 okozwa maman Elia Nitu si vous avez besoin de réserver ko hésiter te obenga ngai okozwa ngai lelo to solo la makabo etali famille na solo bolingo ya libota bolingo ya famille famille na biso bato parce que na kati ya mboka poto bokabwana eza makasi na mabota ebele eza ya kokabwana ba famille mingi eza ya kokabwana alors na lelo ko réveiller conscience na biso bandeko oyo toza na kati ya ba problème wana o ba mabota na biso mingi eza ya kokabwana ba famille na biso mingi eza ya kokabwana okomona yana leki basololaka te tata mwasi na noko basololaka te bana musuna ba mama basololaka te bana musuna ba papa basololaka te ba camarade mona ba mi d'enfance bakabwana pe basololaka te kokabwana wana mutachaka bokabwana kati na biso bato ezalaka Satan eza Nzambe te ponza maza muta unité Satan nde mutachaka bokabwana kati na biso bana Nzambe yango lelo ya kozongisa conscience bon moi que lelo eza Pâques Christ sur la croix il n'avait pas péché mais il a versé son sang précieux lui qui n'avait jamais commis un péché sur la terre asalaki yango nani mpona nini mpona biso bato alors biso toza na tendance motu soki ozosambela tosengaka babien Nzambe epesa ngai libala Nzambe epesa ngai mabota Nzambe epesa ngai mokanda Nzambe epesa ngai voyage Nzambe epesa ngai boye mingi tobosana kosenga l'amour du prochain tobosana kosenga bolingo kobisaka Nzambe pesa ngai bolingo parce que eza na bato mosusu babotama asepe na bolingo na kati ya motema na ye te eza motu mosusu abotama mosani kaka koyina bato asepelaka na bato te
pour un petit rien à yinio azo sepela na yote alors batande ngwana il faut boza na conscience que yeba ceux qui bolunguza kati na yote il faut kosenga nzambe na mela nanu moi te na ngai weza conseil ya mama elali na Suisse mtabisenga mama eli ani tu soko za koloba ndeko nanga oza komela moi te oza koloba oza komela moi te po mungu ka ote mama so po ngo kosola na opinga ze déranger na ngate kosuko so déranger te et conseil moi bien au sali moi te na obo ya moto et ça bien en tout cas ça fait du bien. Voilà mabe ekoti mingi na kati ya mabota na ba famille bokaboni makasi ba famille mingi eza ya kokabona mabe ekoti makasi mabe musu na kati ya ba famille za basungi songi okomona oyo atie songi songi na bandeko atie songi songi oyo atie songi songi na libala ya moninga oyo atie songi songi na kati ya bakamarade alors ya makambo bonzo tinda bato bazokabwana eza vraiment malamu te lokola eza malamu te biso bato tosala nini tobongisa ntango toza vraiment na bomoi toluka tosala nini tobongisa parce que on ne peut pas remplacer une sœur biologique par une amie. On ne peut pas remplacer un frère biologique par un ami. On ne peut pas remplacer une mère biologique par une autre mère. On ne peut pas. Donc, on ne peut pas. Il y a un moment où on a dit biso. Biso ne tokoma abwe na poto tokoma ko négliger loko bengi libota tokoma ko négliger famille tokoma mingi bata muziki oyebika ki so nazulika muziki nanga eza muziki nanga eko assistenga so nazulika ba camarade nanga bazeli ba ko assistenga na boyi ba camarade te na boyi kindeko o tokutana nango na poto tosangani te ba connaissance na boyi te mais nazaka ko réveiller mémoire parce que ba famille mingi eza na kati ya bokabwani ba famille mingi eza ya kokabwana eza ndeko na biso moko ya mwasi boyebi ke na tango ya période moko ya mabe ya période moko toza kokufela bato na ndenge ya kosangana te alors ceux qui pensa eloko sali susu ke na sala émission o boyeza parce que eza na ndeko moko ya mwasi na ya na epe ya mwasi bana ya papa moko mama moko basali 7 ans entre 7 ou 8 ans, hein? Ce qui n'a pas tourné, 7 ou bien 8 ans. Basali bambula wana ke baloba na kasute basolo lakate eloko mokote babenga na kapete ko benga na ka allo mama ile ani tunga beto lisoro babenga na kapete basolo lakate ndenge basolo lakate grande sœur abela kana nu liboso tango abeli akoti hôpital petite sœur na yaka ngi motema bi alors to loba na raté donc okende na ngape ko tala ete parce que to loba na biso te donc no tala ete grande sœur à côté hôpital grande sœur à bimi hôpital donc ne ba vivaka bongo donc chacun pour soi Dieu pour tous m'en fous grande sœur koto a créé ba musique na ye petite sœur pe a créé ba musique na ye mutu na mutu zo vina na kwa na ye ba mona na raté ba yoka na ka basango bika basango za ka na mona ki un peu comme ça mais et qu'on les bamboula ebene na besoin de 7 à 8 ans boye petite sœur peut aye kobela petite sœur peut tanga koti na hôpital grande sœur pabi rendre à César ce qui est à César ba pesi pesa ngokele ki na yo abeli akoti hôpital abi ngata mona bela kile ki na nga kotala ngata aye ba suteke na zakaya na ye aye kotala ngate pourquoi il ko la belinga na kifana ki ndotale na ko kende kotala ete ya pa kangi motema donc apparemment Fabien on dit ba motema mabanga parce que petite sœur akengele ki na motema tango ya bela ki akenda kotala na hôpital te grande sœur peut pareil nenge petite sœur na ya beli pa kangi motema akekotala pe de connaître na hôpital te alors ndenge de connaître ko te na hôpital bongo kobela ayebi keleki na ya zaka malade ayebi azoka ne basango kaza malade mais motema na ye lokwa sala baki kele kola ngala bela ki ayaki te ngai pe na okende kotala ete akangi motema ndenge leki akangaki ye pakangaki motema boyebi kaka coronavirus ndenge ye akobebisala biso mokili coronavirus amemi bato ya ndenge na ndenge corona te bandeko tobongola mitema parce que Jésus-Christ revient bientôt et le bana ngwa tende ko langa Irène Masiando ki Jésus-Christ revient bientôt ya solo yeso azana nzela petite sœur kota ko hôpital malheur ekomelie tango koti na kati hôpital to moni kusuko songo ye bolimbisa na mela pardon bolimbisa à côté hôpital amoni ka ko malade makasi tango moi ko malade makasi akamati numéro de téléphone apesi na médecin apesi médecin numéro de téléphone ayebisi ke o eza numéro grande sœur nanga naza na besoin na solola na ye salela nga téléphone na solola na ye wana aza déjà na
alors que déjà mourante quoi na sola quand même na ma grande sœur boyebi ana poto minganga babombaka te hein minganga soko ozobela médecin awa soko ozobela ototika na 2 ans ya vie akoyebi seke madame to monsieur otikali na 2 ans otika na 1 année akoyebi otika na 1 année otika na 3 jours akoyebisa yo médecin asa yebiseke ke oza so na mikolo ebele ya kovivre te alors na se ya maladie na ye tayebi te nafuna réparer eloko moko nasala nini nabenga grande sœur nanga ntango apesi médecin comme apesi médecin biso ya pas de souci na eta oza nango lelo boye moyen bosolola eza te lobi na kosala elo numéro bosolola na grande sœur na yo nde na bakaya lelo eza ya biso alobi eza ya nzambe médecin kozonga azongaki lobi akutaki ndeko mwasi wana asaki nini azongisaki molimo na ye pa nkolo ndeko akufi sikoyo ndenge ndeko akufi grande sœur amoni yango na réseau sociaux ke eleki na ye akufi amoni yango na réseau sociaux ndenge ezalaka bato bapublie bafoto azomona bacamarade baza kotiaki eleki asali nini leki akufi botala sikoyo kilo ya likambo ya tikali nango na motema na ye parce que mwana mama na ye akei babongisi te mais mwana mama ndenge ake babongisi te wana ntango azalaki na hôpital na mikolo na asuka quand même avant liwa alingaki aswa na ya na ye mais kolo azalaki molimo na ye botala pasi etikali boyebi ke maladi oyo ndenge eza boye soki moto akufi bapesaka 3 personnes 5 personnes mpona bakunda ye eske nazoloba esika ya importance ya famille eza ke soki oza na hôpital okoti hôpital soki moto aza na hôpital akoti na hôpital wana mpona biso ana France moto akoti hôpital soki obengi mpo ozwa nouvelle ya mutu aza na soins intensifs to aza n'importe où mpo ozwa banouvelle na ye bakotuno oza nani par rapport ya malade oyo so obi naza copine bakopesa information sur ye te soko obi mais soko olobi je suis sa sœur ntango mosusu batuni yo kombo batali na kombo ya malade ntango mosusu bwana honneur de famille moko ekokana tout ça bakoki kopesa bainformation c'est là où naza kotelemela ke moziki eza mabe te moziki il faut ezala deuxième famille basœur en Christ bafrère en Christ il faut bazala ba deuxième famille na biso ya bokobota ma biologique il faut ezala toujours na première place il faut ezala toujours première place parce que soki moto akufi bazoluka te ke bakamarade na ye baza wapi bosikizenga kosukosu ye bolimbisi bocomprendre toa na ntango moko ya malamu te bocomprendre ngai tango yango yo tango molimo tango mafuta tango bikamwa amina sembola loboko na yo sembola loboko Ashley non, mais qu'on soit dérangé, fais la mélaga, là, soit ça là-bas, fais des gros bisous à ton mari, je sais qu'à là, n'oublie pas les enfants. Dans le boy, famille biologique, il faut toujours en première position dans la vie à mout. Parce que ceux qui sont dans l'hôpital, liwa est comme lio, bakoluka famille, ceux qui sont mariés, votre mari, ceux qui sont mobali, votre épouse, ceux qui battent déjà identité ne causa marié. Ceux qui battent makamone zate ozano célibataire, battent frère na sœur na yo. Na hôpital ba yebi na koluka na nom de famille. Eza na ndeko moko a mwasi ba benga ye na 1h du matin, kombo na ye ekenda kokukana na kombo ya mama moko. Sengo na moduba. Kombo na ye na ya mama moko bo ya famille ekokanaka. Mama wana abande kovande pa ya bana na ye. Ndenge ozovanda pa bana na ye basaki nini babengana ki na ndako ndenge bana na ye babengana ki na ndako mama wana abimaki ake ko se retrouver na gare ntango avandi na gare boyebi kaka ndenge ba policier batambola bamonika une vieille dame comme ça 7 heures avandi boye na gare azosala nini baki kosolola na ye ntango basololi na ye batuni ye kombo apesi kombo oza na bana awa abi bana na nga babengani ngai pesa kombo ya bana na yo babeta boye bana na ye lokola basi babala bazo bakomba babibende biso biso tokoma kaka baeliani nitu komba famille kutu eyebanaka te na koma kaka madame nitu komba famille kutu eyebanaka te babeta boye bamama ayebe français mpenza te boyebika bamama biso azodébrouye ka mais ayebi mpenza langue te eke kobima kombo moko ntumba intel
Tumba Etel. Police ebengi madame Tumba Etel. Oh, to retrouver maman na awana gare. Na gare de Lyon. Maman nanga. Et maman nanga na gare de Lyon. Il pas comprendre te maman nanga na gare de Lyon. Et on ça na 1h du matin. Alamuki. Tant alamuki, abengi maman na bota e. Maman na bi Rozo benga ngabite maman moko bo tout ça. Police rappelé madame habité. Nazali mwana ya mama wana te. Mais le quoi biso ba africain to ka ba komona biso bingi kokanaka, eza etni moko nanga yango komona biso kokane. Batu nie mais madame, okoko récupérer te pona kaka ya lelo comme ça le bien le famille ne. Ya bimenga naza très loin na Villeneuve la Garenne. Bino bosa na gare de Lyon na kokate bulu ka place nini, place a kochaye. Ya ona zoba ke bozo mona valeur ya nini, ya famille biologique. Bana wana baza na malédiction parce que ba bingana ki mama na bango. Donc est-ce que bande ko vanda maman ya poto boyebika basi ya poto soki maman yeba komisa ke muta musala lelo soko avande pas Christine lobi avande pas Antoinette lobi avande pas Nelly lobi avande pas Vivi lobi avande pas ya Brigitte lobi kuna avande pas ya Det Hassan ya Det Hassan na London na peso ba bizu na ebele moni ba komi ko nyokola mama sa avande wa lobi ba titlo ale côté ke na soka basani ba bengani mama mais mama oyo ya boti bino 9 mois na libomo bino bana na yebo komi ko bengane na bandako na bino yango na biki bolingo eza lisute na kati ya mitema ya bato il faut to senga vraiment bolingo nzambe asunga biso azungisa biso vraiment bolingo na mutema bolingo eza siko likambo mutu ye moko place ozo vandi o mitali obi ngape zana mutu bolingo te ngala ko linga bato te ngala ka mutu kana mingi naza mutu rendre à César ce qui est à César sikoyo banda kosenga nzambe akotsa bolingo kati na yo ekoya muke ezaka likambo prière kochaka mabolingo na sete nzambe pesanga libala kochaka mabote nzambe pesanga mukanda nzambe pesanga musala nzambe pesanga bana senga nano eloko ya motuya à quoi bon de gagner ce monde s'il faut perdre son âme il faut okanisa ke mukola suka tango Yesu akoya kokamata lingomba eleke kobeta la tango Christ akozonga aye kozwa biso bato na enlèvement soki okei okokende wapi eloko ande eza très important omitelo bime ngai naza mutu à tout moment je peux partir okoki kozongisa parce que kolo pema soki adeside abike lelo moto nazwa pema nanga akozwa pema na ye mais ntango bazwi pema na yo motema na yo nzambe akuti yango ndenge nini yango naza kosenga na bandeko tosukola mitema tobongisa mitema esika bokabwani ezali tozongisa bolingo bandeko oyo baza na bokabwani bozongisa bolingo botala gauche te botala droite te soki oza mwana na nzambe okotala teke po ya salanga mabe kolimbisa eleki nyonso koloba teke po ya salanga mabe na kolobisa ete ya salanga boye ya lobi eza ya nzambe nani ayebaki coronavirus akoya kosisa mokili nani moto ayebaki azalaki te ke coronavirus aya kosisa biso mokili botala ndenge aza kosisa mokili de gauche à droite de gauche bato baza kokende se kokende kolala kolamuka eza habitude te ke olali osali ba programme no te loba toujours na grâce en nzambe soki nzambe asali nga ngolu na lamuki lobi po kolala kolamuka eza nango habitude ezali ka grâce ya nzambe tout le monde dort mais tout le monde ne se réveille pas il faut que nzambe ye moko asala nini acha mopepena bakina sani na lamusa mwana na ngai yango naza osenga esika so bokabwana eza na kati ya bafamille biologique nyonso tu esika so bafamille biologique ezali yo moto koyoka nga kota kati na yo mitala mimona nasolisa ndeko na ngai nasolisa ya na nga nasolisa leki na nga nasolisa mama na nga nasolisa papa na nga nalobisa famille oyo toyokozana poto oyo pe eza nango mabe te naboyi yango te nalingi pe famille yango mais il faut toujours famille biologique ezala en première position famille ya moziki ezala na deuxième position biologique ezala première position parce que lelo oyo tomonaki mama moko na nini na mama limbisa ngai te likambo na oloba te parce que ça fait mal ya yo na tiki lelo oyo soki moto akufi eke baza kosenga bato bakunda tozanga na besoin ya 15 personnes na 15 personnes na soki famille biologique esali liste bakozona bango na bango bandeko bazwani bazwi mwa neveu bazwi mwa nièce bakotya taka ba camarade mibale ke totya ta ba pire ye mibale
Mais si vous avez une famille biologique, boyoka nezate, mouton boyoka nakate tout ça. Bako kune na combien de personnes? Ata ba kune na deux personnes. Deux personnes na bako pe sa priorité na ba camarade na yote. Charge kozonga kaka na famille. Imaginez-vous que moutakufi azan assurance vite eloko moko te il faut ça la cotisation pa kundaye. Bandeko bako bundana ke ndeko na biso tosani tokunda ye. Bondeko oyo ya makila eza très important. Bondeko oyo ya makila eza très important. Bondeko na biso pe famille du cœur parce que ki camaraderie eza famille du cœur. Oh to créer ba musique, ba camarade, ba quoi. One eza famille du cœur. Tozana na deux familles. La famille de sang et la famille du cœur. Et ça, famille mi balé différente. Parce que ceux qui bosa ko sala, qui nzonze na bino na kati libota, famille du cœur et koyate, et cause la kaka famille de sang, et cause la famille du cœur te, ya on a qui ba de koto partager. To partager le ko na bino na bino ki. Et si ka bokabwa nezali bozongisa. Bolingo bolingo bandeko muto azangi bolingo akomona nzambe te bolingo elekie. Bible lobi na biso que le fort supporte le faible. Tango moni wasaka mabebi ngaza faible yeloko oza fort. Luka ndeko no solola na ye. Luka tata mwasi na yo solola na ye. Tata mwasi na ye kosengo ata yo sana torte. Loba tata mwasi nga na ye kosengo bolimbi nga mwana na mabe na sala yo. Papa leki na yebi ke na sala yo mabe papa na nga na sengi yo bolimbisi. Mama kulutu na yebi ke na sala mabe mama na sengi bolimbisi. To yeba kolimbisa eza très important. Nga mona na baninga mama elia nitu. Na banina na famille na nga. Bande konanga nyonso ma famille de sang. Famille na nga ya makila. Oh nyonso bazotala nga. Oh nyonso abike na sele mabe. Ndeko na bino yeyo na sengi bolimbisi. Bolimbisanga. Ta musu mabe na sabino conscient. Tope inconsciente na ebite. Mais na sengi nini bolimbisi. Na longo la famille biologique na kena deuxième famille na nga oyo nazana nom d'emprunt na bango la famille nitu. Ma belle famille. Na ba semeke belé hein. Ndebo mona na ba semeke nga mobile na nga mo aliboso na mona suka banso za ana poto. Donc famille mobile na nga baza 7 personnes ana poto. Donc nazana famille vraiment ba belle famille na nga ba beau frère na ba belle sœur na nga baza ebele. Ce qu'on a talibino tous les nitu ba nitu nyonso ba beau frère na nga na ba belle sœur na nga ngai mwasi na bino o bobenga ka mamu ba muso benga ka mwa bana oyo nyonso yabi ki banda na kota na famille nitu na sala ye mabe je m'incline na sengi bolimbisi na basemeki na nga nyonso ata ya mwana muke ata ya mukolo ata na nièce mobali na nga ata na neve ngai wa bino na sengi je m'incline bolimbisa ndenge nga na sali boye bino pe baye bozotala nga sala yango ekolongola est-ce que kimameli ya nitu na sengi pardon boye est-ce que kimameli ya nitu elongwe nga elongwe te est-ce que na kondi te est-ce que na ye munene na tikali ka ndenge nazalaka mais za conscience na ngai ezosala nini ezosala conscience ezosala ta musu tosala makambo na loyenge osali ka na sala na ngala sala na ngai nzoka nde toza komipesa bamasumu moko ta mosusu ya ofele bamasumu ya pamba na bino pe bato botalaka nga oyo amonaki na betisaki libaku omisela nge sepesaki te limbisa kaka mama ta mosusu monoko na nge ebetaki libaku nasaki émission moko boye ta mosusu bapesaki nga lisolo nga na beti yango ebeti so libaku ta mosusu ka ndongo tala yango talingaka matama na ngai eza minene boye osiliki dodokolo elebantaka mani na ngai dina lando bolimbisi kosenga bolimbisi ekutaka nango rien eya pe lokwa kosenga merci ekutaka pe rien mais eza na difficulté moko po moto aloba limbisa to po moto aloba merci ce n'est pas donné à tout le monde et moi je vais rajouter ceci l'humilité précède la gloire koyeba komikitisa so omikitisi fais-toi petit Dieu te fera grand so komikitisi nzambe akokomisa moto ya monene nzambe akovandisa na bato ya minene nzambe akolekisa na banzela ya minene oyo okandaki te na mokolo mosuki na koleka nzela oyo olie na mesa na bato okandaki te
avec un président de la République ovandi bobozolia botala na président na elongi oh ya solo wana ezali ni nzambe nde moto asaka makambo ya kabambi makambo ya minene yango nde posa na ngai lelo ezalaki bongo mpona na partage na bino maloba lelo oyo parce que toza na jour ya résurrection ya Christ toza na Pâques tosalaka makambo na loyenge te kaka mpona kosalaka nde tosala wi tokosala baloyenge na biso mais ere moko motu fo esala nini motu fo ezonga na place nango sur les épaules motu mpenza na place nango evandi osali moko examen de conscience ovandi et puis na famille nanga mpe famille du cœur na lobi mpe na famille du cœur bandeko na ngai nyonso baninga na ngai ya bomwana ya mokolo soki oyebi kaka ke nga ndeko no na beti on libako na senga de toute façon moi c'est dans mes habitudes de demander pardon hein. Dès que je reconnais qu'il y a quelque chose, en tout cas, moi, je demande toujours pardon. Quand c'est un pardon, moi, ça ne m'écoute rien parce que nahebi kieze lo komoko ko ko tsayo ta lola. Pardon, oyo ka ko senga pardon ko ko tsayo ata lola. Boka bone ko ti trop na kati mboka biso apoto. To sala to zonga la unité la biso ndenge to zalaka. To zonga na bolingo o to zaka na ngona tango akala. Ezande bateka ba biso ki linga Christ ndongo linga ka etango bongola ka motema. Linga famille na yo ndenge de pobota makiko o eza famille nanga quel que soit likambo ata baba yano ayina yo ata babile kino ayina yo ata babino ko na finga kayo mama leki na soko to bino eza libota na ngai na limbisa bango soko limbisi yo ndo za gagner parce que ça nini o limbisi bota la baliwande ezokota bota batu ndenge bazokufa bota la ndeko mwasi oyo akuki ko sona ndeko nete tanga komi na posa bayebisi ke mikolo ozokende atali gauche atali droite habité il faut na bongo sana ya nanga akoki même pas sona ya na nenga ki asolo na ya te alaka sani ko solo alaka senga ya na bo limbisi ya limbisi nga pour comportement na nga so na se comporter ki elo nga ki asala ya mwana matika ko sala ya ngote ya peska zaki akanga ki motema akangi motema na limbisi te po sala nga bo ya patika na culpabilité alors to linga makambo ninga ne komela kabiso na vite balobi makambo ekomelaka baninga ya pembeni mabele bakosalaka moninga pene ndakisa na yango ozala ekenge oyo mabe tomona na pembeni makambo esemela baninga biso siko photo tala ba garde fou pour ça nini pour ekomelaka biso en tout cas merci beaucoup je pense que bon c'est pas une émission ngo bino na yebi ke mingi bolinga ba émission oyo sexaka bino esala ka bote moko il faut du sérieux botaka ba émission oyo sexaka te ngana lobaka bien que émission na ngeza émission moko éducatif eza pona ko bebisa te pona ko bongisa alors lena ke pesa bino tu bambote na pesa bambote belé na mama Inès Pantoum na Angola kuna Afonso mama na pesio mbote belé na pesi bambote belé na yabe ya Zakari ya nga ya motema ba gros bisous ya embrasser papa Zakari na pesi bambote belé na Betty la patronne na London bambote belé na pesi ba bisous na nga na Yadet Hassan des gros bisous ya hein na pesi ba bisous belé nga lek na mwasi na sele vraiment ba bisous belé mbote belé na mama Alice na Allemagne mbote belé pe na mama Alice o ya France pour na zana ba mama Alice moko za na Allemagne musa za na France ba bisous belé na bino surtout ba mama Alice na ngai Mami Beyuku, 4 fois baron, je te fais de gros bisous. Nzela ka bakangi côté to kuta na ngana so to kuta na wapi. Awa confinement côté to kuta na rapi bakangi na to so to kuta na wapi. Mami Beyuku, je te fais de gros bisous. Vivi Colette Wengi a trop ba bisous ebele, Maneli Boula ba bisous ebele, ma Brigitte ya Sami Kapela na pese pe ba bisous ba mbote ebele, amour bolingo erenge na kati libota partout bolingo erenge ebele. En tout cas na bino surtout na pesi bino vraiment ba bisous ebele bato surtout bo disposata na bino pona kotala ngai mama Eugénie Mongae yo ya tango surtout na solo ba bisous ebele o eza mate ya mama bana o eza mate en tout cas ba bisous vraiment ebele na bino surtout oyo botala kanga ya Marie-Jeanne kuna na porte de clinique je te fais de gros bisous bon rétablissement na robenga yo malgré moi mikolo na bengi te yo po sinika pa pamba ko sinika na oto mama te na oto okoza oza na kanda ok, moninga ok, et c'est pas bon. Tout ce que maman kanda, ils ont vraiment malamouté, bakanda malamouté. Sandra à Londres, je te fais de gros bisous. La seule bisous, bien la Sandra à Londres. Maman Odette Mpanzu. Maman Bosembo na solo ba bisous na yo ebele domtil makenja wana yanga motema ba bisous na yo ebele ba bisous ebele na mama Titi na Mwanza des gros bisous Dina Lando ya tango passe pas bisengo de dedans de moi ma copine d'enfance je te fais aussi des gros bisous en tout cas ba mbote ebele na bino nyonso tout o bo disposer tant na bino pour ngotala nga ba abonné na nga nyonso na pesi bino ba mbote na bino ebele maman Antoinette na Mons ba bisous ebele Priscilla kuna na nini na Liège ba bisous ebele
JC Kalala avec ta femme, ba bisou ebele, bino nyonso tu ba ngai, ba bolingaka ngai, ba semeki na ngai na Belgique, na pesi bino ba bisou ebele, ba semeki na ngai na France, na pesi bino ba bisou ebele mokili mobimba. Mokili mobimba na pesi bino ba bisou ebele, ba oyo so batalaka ngai en tout cas, ba bisou na bino pona lelo to suki aka nena bakanga. God bless you. Mungu abariki tata nzambe kanisa kuna nzambe ni beshine bana leto. Bye bye.